kotisko na bafana Belfi bosila mananga na sala chaîne munanga pona bata mabokete nazanga ba continuité nazanga moko cœur de scandale ngamoko au cœur de matière donc pona kotisa belema na chaîne nanga na ya fan de la combat Belvité pona tala mana chaîne nanga na fan de la combat Belvité ba vérité monsieur Bimaka et autres kana ba bakuté. Il y a aussi des comédiens, quelques comédiens au pays bango ba moni que non. Cette fois-ci Barabas doit être condamné et crucifié. Nathalie Binomingue famille bota na ucho bandelelo mo a omoni be mission ana bo benga équipe de 5 omoni siko na 5 wana ngana mabe koleka bango na mabe les temps na bakisela bino les temps de la fin hein les temps ça veut dire que tous avons na suka ya reine ya bilaketo makambo bango ba osala tenga na facilité osala ba journaliste à Bellevue na bolobela à Bellevue waka na ba sujet te nga kama na bino ngande bongo zo sujet ya osala be mission na kombo à Bellevue boko tane komo nanga waka na sujet te bato préféré ki na bango Barabas ba condamner Jésus-Christ et puis ba crucifier mais na temps oyo toza théâtre zotika na reine sila Barabas azozala crucifié azozala pardon condamné et puis crucifié ba senjo bozo sara be mission matin midi soir Sarah Tola demer Sarah Fianto demer boye ba ke demer azasuna be vite boza capable de faire la demer émission bokoka osala bino bokoka osala la demer émission bolo bake famille bota la sous demer te demer akabona na mama abiso na sepele no moko boye fâché kalomba lobi l'émission na ngai lobi bato bano moni lokwa nzambe bato bano babane ko adorer tout consommer ba yo comprendre que non et ça ba acte na ye moko ndeko mo futa lelo siko pourquoi to bane ko traiter si là de tout bande ko na ngai to nous traiter de tout pourquoi papa lobi bakoki kokufa soki nataleli mama lobi makasi ekosila soki nataleli baninga sukasuka bakodesevoir ngayo nakati na libulu nazolelo ngayo natalelaka bandeko basundo yaya yeso bolingo na ye na motema yango nde likya na ngai bilaka na ye na bomoi na ngai olaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo yeso mobondeli na ngai nzambo okamatanga na putulu Flat Hotel Liseke, c'est la qualité. Flat Hotel Liseke, c'est la différence. Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité. Et voilà, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Analyse sur avec Tonton Irano, les tontons des Abakouk. Et bon après-midi, hein? Ça dépend ya Ero Zuibiso, Nanzela Itando. Merci Nabino Nyoso, Bozolanda Biso na Clé Média Télévision. Boza toujours au rendez-vous, Bosipela Ranabiso, Bolingara Tonton Irano, Tonton Ela Rabino ba nouvelle, Tonton Adivertisa Rabino Pelisusu Toko Tapé Nangambo wana. Parce que Tolobaki, chaîne Abiso est net. Chaîne nous est net dans le sens il y a actualité, dans le sens il y a c'est divertir. Et puis, nous avons informé moi de Gomo Azolanda que d'ici là, vous avez déjà la série Moko est bien. Ou peut-être tu as le bilan mingité, tu as le chama kelele.
mais na clé média télévision vous avez la surpris il y a aux séries moko bien il y a pour satisfaire ndeko moko boya lingi to révolutionner mosala ngo ya cinéma biso vraiment toza parmi batu oyo toza na souci wana ya ko contribuer na mosala ngo ya cinéma ko révolutionner pe lisusu ko améliorer to chakaka ko révolutionner c'est trop to chakaka ko améliorer travail ko changer moi ba format ya travail moi ba style tout consort et to suis chance peut-être autant na ba ina wana te mais Dieu voulant pour comprendre que oh baza combien de films ou donc c'est un projet où on a réfléchi ça qui en on habité pourquoi pas dans mekango ce qui peut go simba donc c'est ça quoi bientôt là bozanango toujours na clé média télévision ba célèbre na bino boyebi o boyebi pendant na monde cinéma to sala be fort malgré ba mbongo penza ba moyen makoki ezate to remeka ko boiter les pas ne to sala on pe na micro de l'équipe et qu'on soit célèbre wana ba participer na projet et ils allaient au mora bien donc voilà toye mingi lelo to solo la lisusu ndenge ga to mesana ko solo la penza bien ngalo bango na saka analyse pour ngate na ngaka analyse to participer ensemble hein to contribuer to partager to ça les échanges ya ba idée l'échange ba idée on a yo sala ke lobby SB na biso otolingaka mams na biso parce que ngalo bango chaque fois so bomona ngabo na itando na telemi boye soit na vandi na zo défendre si là ezaka bénévolante na loba ngo pamba te na yebi ke tozaka payer te tozaka na biso payer te mais paiement na biso eza na sens ya mboka ko contribuer na mboka tant tolobaka ke FARDC aller de l'avant ote mokonza mboka Fati Béton mukantombolo kende liboso mboke bonga eza pe de même ni to ko soutenir pe sila sila pe na mona art na linga ngo makasi musique théâtre et tout consort na za pe artiste peintre ngai okako tonto irano décorateur na sala ngo donc na sala moi belé na mona art je suis habitué depuis ma naissance eza lokola moi likabwa ya mona nga na za penza mingi penché na monde art donc ya ona lobaka soki mutu moko aza na vision aza na idée aza identique lokola tonton irano amekaka ko soutenir pe biso na ba projet oyo to senga bino eloko te mais to pesi bino no chance bo découvrir projet ngo eza nini donc ezelo moko bien to représenter bino moko série moko to représenter bino pardon série moko ya long il y a plusieurs épisodes où on est dans réfléchir sur ego sous dans combien des épisodes et vous allez découvrir tonton Chaplin pour mon maman na biso na Amelia pour mon artiste na bino obolingi mais on a tangi peut-être ba cause la artiste na biso principal ndenge sinon conception na biso ya idée ezali donc ba honde pena ba cause la ba artiste phare voilà alors lelo na ye moi muke ko talisa bandeko na o etali SB je crois la fois passée na betaki c'était na koloba total la SB to contribuer il faut pas tout s'amêler na ba distraction tout consort félicitations en tout cas félicitations à tous les abakouk na moni vraiment que bolinga ngai et puis bolinga mams pour ceux qui message na biso za ngo captivité et vous allez na sensité c'est que toi na biso awa ko passer temps moko boeza bénévolat ou eza na lifuti moko te lifuti na biso peut-être yango na ezaka na sens que to soutenir lo to linga to sala et vous allez possible te ndeko moko bo avanda lo ba iranongo banda olobela sila o gagner nini sila o sala nini to yazo gagner ni mettons on a sila du trophée abi c'est que quand même tout ne peut sala akoki jamais ko soutenir mutu moko boye azana ye ko servir na mboka na eloko ti hein pour ne pas faire de confusion na ba trophée moko oyo to sali biso moko na ndena lobaka na mbodi
boyebi ndenge bandeko to bandosala bino bamboditi bakano otie moitié alimete na kati bakinois ya solo un vrai congolais o vrai kinois avana na mboko ayebi bakano na biso tonobeta mbodi basérie moko boye badécembre bomoni déjà avant le 25 ekoma tocréé mwa kiyungulu na biso tonobenga ngongi ozwi papier mingimingi ndozala bapapier oyo ya basaki ya ciment ocréé yango mwa ngongi nguba toliaka yango na nguba ya ngongi nayebaka te so nguba yango etekamaka ndenge nini boeskize me biso bato okoli na kini bavrai kinois bayebi ke nguba endo otekama na ngongi ngongi okomituna ngongi nde nini nazwi te ya koexplike ngongi eza omoni papier kaka n'importe quel papier ozwi yango olingi yango na aile gauche ozwi yango na aile gauche olingi yango 3 fois esala mwa une affaire toloba ngo pigma pigma non pigma te pigma c'est quoi le nom pyramide voilà le nom pyramide ekosala sous forme ya pyramide nde okomonana ekopermettre otya nguba nde bamama bakala bando oteka bao bavandi na kini bayebi yango bon excusez moi bandeko peut-être bavandi na baintérieur bayebi yango te peut-être je ne sais pas alors ezali baphénomène tondo vivre yango na Congo tout consort donc omona nguba bateka yango na ngongi moko ya ndenge wana esalaki mpe inspiration ya bakinois bajeune quoi nde tondo vivre na kala ekopesa yo explication moko ya kosala mpe kano na yo à partir ya ngongi wana il y avait des spécialistes oyo tonobenga basavant te parce qu'à l'époque là moto akosonge la savant azala soki nani expert nango aza te tolobi teke étude ezalaki te bétude ezalaki nango mais ndenge technologie komi avancé lelo tokomo comprendre basavant tout consort il y avait beaucoup de gens même bapapier ocréé hélicoptère ou soit ocréé avion moko bwaki boye eke ezongeli moninga tout consort litaka bato nayebi te Congo na biso wana Congo wana litaka ya moninge mati kuna ekatisi commune baninga Congo litaka kaka ya papier kaka mingi ezali bapapier nzela obi nazonyo na Congo wakala Congo mpena ya kitoko wana bakongo basérie ya Mobutu Sese Seko Uzuende Wazabanga bakongo donc osenti ke litaka esalamaka na chassé moko Varese voilà chasse Varese ya nzela omona pena ke ntango osali litaka na yo sikoyo ya yo feleka ya moninga na molai et puis na nombre ya bamétrage ya singa oyo kotya basinga oyo ezalaka su te basinga barouge jaune wana soki ble nayebi te peut-être bandeko mosusu oyo badéveloppe mpe batechnologie et puis bato bavandi mingi na mikila poto baomonanga lokwa zoba mais bavrai kino bazawa un bon congolais un vrai congolais azawa yonokiala un bon kinois biso tozalaki wana toviva baépoque wana c'était bon donc c'est ça quoi voilà donc nazongi na kilelo talaka bane wana banona ntenye ba 90 baépoque wana nde tosamba makambo wana alors lelo tokomi na époque moko boye oyo technologie eza avancée bato mpe bakomi mwa mayele ebele tout consort bato bazoyi badepasse te yango nalobaka mingi ntango toyaka na bémission tosongisaka bandeko na nsima toyebaka place tozokende nakobeta historique ya théâtre te parce que je ne suis pas mieux placé nayebi mpena makambo ebele te ngai mpe nazalaki mwa gosse nazalaki mpe mwa moke makasi mais au moins ndenge nataleli angle cinéma ezo avancé oui ezo avancé qualité tokoboya yango te et ce n'est pas à comparer na temps wana tozalaka qualité déjà eza amélioré bandeko ebele baamélioré travail na bango théâtre kolanda oyo na nzela ezaka su te preuve ane bandeko oyo bomonaka na YouTube lelo oyo oyebi bana bakombo eza difficile omona baolandi na Kinshasa awa localement baolandi mbangu na bana tout consort obomaki ye mpona nini ndenge esalamaka na bape ya sona mama Chako obomi sans souci mpona nini toyebi biso tout histoire wana ya souci
plus biso tout est beaucoup excuser kaka naza kaka na pona ko s'excuser po bande ko ebele bazwa moi temps penate oyeba ba passer wana peut-être bazala pété quoi mais ba o bazwa chance oyeba ba histoire wana mati matondo mate ya souci plus na groupe sans souci maman chako abomisaka sans souci na ba assassin ba fioti ngoma que je salue c'est mon vieux eza mo ba histoire oyo ngai nanu nazotanga naza na blé blanc na gondo peut-être na je ne sais plus na yebi souté mais nazaki kotia déjà na oprêter ei na ngana na oreille ya koyoka pe komona ba théâtre ndenge zo s'est passé yango moni pe na mete na yango ti lelo nazaki amoureux ya cinéma nga nokile ba ciné ya ko dessiner pe na botie tableau to no be on affiche un tableau bato bayebi tableau pe na affiche na kotanga lobela bino ba ciné pe esalaka pe mwa succès ba série yango ciné Palladium ezaka ba ciné Patria tala bakombo yango bana ba secteur bayebi tonokende ba ciné wana tota ba film ba commando libération omona penake ba ninja de la V makambo oyo tala pa souti siko kilelo eza nini kilelo eza ke théâtre il faut s'adapter na politique na tchape politique et se soumettre d'abord na politique na changer terme et se soumettre d'abord na politique ya baninga et puis il faut s'adapter na qualité ko se soumettre pourquoi bomoni donc de nota ba film Karashika wala pe ma pesa date nango ba 2000 2001 ba série oyo Karashika ebani 1999 nazongi na 1999 en tout cas muto a ko contredire na EBT 1999 tango ba José de Jésus ba tasima ba frère na biso boyebi wana babandi ba interprétation ba film Nigeria tout ça nazaki sous amoureux na yango titoye tokoti nango ba 2000 ans ba 2001 toyeti lelo kilelo ndenge koma nango ba bongyo boyebi yango Mirador bongyo boyebi yango omoni ke naza kaka na kati ya art na vandi pena temps ebele na mambo ya observer yango mona epesa nga temps moko boye ya observer mutu soko ajoué mabe apesa expression yango te na détectaka est facile parce que nazwi temps mingi ya observer et puis ya consommer art malgré tout nazaki nanu ko exercer na musala ngote pour ne pas dire que na sala théâtre bato ebele bako confondre peut-être tonto igano saka pe théâtre non nga na pratique théâtre te nazaki ka na réalisation na simbaki caméra na salaka montage réalisation tout konsoka ni na lobby et voilà quoi donc c'est ça bref si là surtout zongi na kilelo 2025 vous allez comprendre que non tona obake ameka ko bimisa biso na délige afsala be fort wana ezara pamba te naloba yango bongo pourquoi pour si là zala sila lelo il fallait d'abord à observer la chaîne YouTube, à observer la vitesse na bango, à observer faisabilité à YouTube et fonctionner et puis travail. Il y a beaucoup de temps, il y a observation. Et ça facilité. Il y a un même la chaîne YouTube et belé bimara kala et kangamaka. Et kangamaka dit peut-être il y a babi ba congolais, ba quinois et belé puis ba décefo bande quoi. Et ça manque à moyen tout le bon peut vrai bakino ebele basana babi de confiance au monde ba réputation mabe apesa ye responsabilité moko boye tout on sort pour ne pas dire que tonto y en aza suki extra ou comment non je suis un congolais na défendre ka mboko nanga na défendre aussi si là parce que azo bunda na monde art beaucoup plus na ngambo cinéma donc c'est ça alors si là après avoir vos observations wana pour recueillir quelque chose à il faut ça la chaîne YouTube nae nde asala ki chaîne lo nde to ke nango
malgré la guerre, tout comme ça, tout sauter, tu as oublié l'étape, tu as oublié ta historique, il y a Silabisaluté, soit il y a SBT. Maintenant, il a comprendre, il a fait comprendre comment lelo, pourquoi tonton Irona soutient Sila, pourquoi tonton Irona a une vision autrement par rapport à Ndeko, surtout beaucoup plus. Na format moko na on ngana memana lelo oyo kozala straté mais bato ba oloba ça combien de personnes ba tourner ba film tout en ngopi na ba nigérien tout en ngopi partout tout le monde ngopi où ça 4 personnes bandeko soit 2 ou 3 4 personnes kaka na lobby ba tourner pe film esili hôtel pe ba vie nango hôtel pe rendement nango c'est bon. Film est sa conception. Film est sa idée. Comment film est identique dans les 10 épisodes? Non. Moi, je suis contre. Même histoire à film exactement dans les camarades. Et cause jamais impossible. Jamais. 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 Il y a des films où on a un mauvais souvenir, soit un bon souvenir. Il y a mutu moko boye où ils ont fait l'intervention mutu musute. C'est ça. Même toi tu mets dans l'histoire ba gag. Gag, est-ce que gag ils ont fait il faut ça progressive, tout ça continuel. Ne tout le monde a ba film ils ont 10 épisodes. Tout le monde a gag aussi la tête. Il y a des gags où mutu ko c'est capable c'est le temps de c'est fini. Tout le monde conclusion li kambo. Mais eloko nga yeli bino format sikabo misana ngo. Série de 4. Série de 4, voilà, et permettre biso. Tout ça, une histoire gonflée, riche, mais tout le monde a 2 ou 3, 4 personnes. Mais aussi, on a pensé à des moutous. Tu penses à moutou, pour tout ça, on peut bien. Pourtant, on a tellement de comme sous on va ça, on bien bondé, ni équipe qui toko, Nathalie va vina bango, Nathalie Penako, on a dit, Moutou a dépensé autant, non? Moutou a dépensé pour 2 personnes. On dit qu'il n'aura des mêmes. Pour YouTube, rendement à Bissonio sur les bénéfice na yo. Bébé papa ou ça m'a TikTok, sur qui page n'aime tout comme ça. À sali 100 000 tout comme ça. Différence ni na moutou à sali 100 000 vies. Il y a 10 personnes à 4 séries. Et ça va vite. Sur bien bon écoute à tout vite. On a YouTube. Encore dans les détails, tu vois, nous avons tant là, tout là, muka. Pour nous, que avantage à Boisani et tout comme ça, il y en a le baraque, vitamine et vidéo, et ça, qu'on like, qu'on partage, qu'on commente. Donc, c'est un peu ça. Donc, les médias télévision, d'ici là, tu as une série mon propre. Surtout au Katana, peut-être dire vous là, moyen, cause de moyen, mais de comment on appelle qui a soutenu Toto Irano. Au mon projet dans bien, je suis là. Contactez-moi sur plus 243 97 66 22 475. Je serai là pour tout ça à faire et ça peut bien. Surtout beaucoup plus na fanatique et fidèle na biso ya Clé Média Télévision. Voilà, tozonga na ngambo ya SB. Dans mon film moko sikekoti, film na biso oyo toyambi yango penza na motema moko. Les temps. Na Obaxelabino, les temps de la fin. Hein? Les temps, ça veut dire que tout avons un souka. Un souka, il n'y a rien à Belaketo. Pourquoi on s'attaquer beaucoup plus à Belaketo? Non, on a une occasion de répondre aux lélo qui on s'attaquer à Belaketo, mais on a fait découvrir la vérité cachée. Oh, Batou Belé, Bandimate. Bato bamona ndé tokosaka makambo ba traitaka babaku lokola ba insensé ba traita babaku na bamoni nyonso mais vous comprenez aujourd'hui que non ba vérité muso ebimaka et zotaka na babaku te. Il y a aussi des comédiens, quelques comédiens au pays bango mo bamoni que non cette fois-ci Barabbas doit être condamné et crucifié. Aux autres peut-être autant la Bible était. La Bible est comment? Tu préfères que bango Barabbas va condamner Jésus-Christ et puis va crucifier. Mais Nathan Otoza, théâtre zotika na reine ici là. Barabbas a crucifié
Azo na pardon, condamné et puis crucifié. Toti qu'il est sous le temps, il faut dénoncer na ba acte. Oyo et salaka. Na sepele no moko boy fâché kalomba lobi l'émission na ngai lobi. Bato bano moni lokwa nzambe, bato bano babane ko adorer tout consommer ba yo comprendre que non. Et ça ba acte na ye moko ndeko mo futa lelo. Siko pourquoi to bane ko traiter si là de tout bande ko na ngai. To nous traiter de tout pourquoi? Et ça non important te to zonga na tawana, to zonga souté, to zonga te. Ngai lelo ko présenter bino film na biso ya sika, les temps oyo na koya pe lisusu pour na ko analyser film na biso sili na kombo ya sans état d'âme, bino tout bolandi histoire kitoko et to comprendre que non Omari et Cardozo, Pierrot Ndombasi bazalaki déjà sous contrôle à Mamebele. Bazalaki vraiment sous contrôle à Mamebele. Et na koya na boyi peut-être na lo makambo yo bande ko ebele balandi film na bokebi nyonso batima ele na bango bazui leçon bazala désespéré peut-être na badire na nga to partager analyse wana ensemble na bino parce que total un film comme ba fanatique même si nous sommes des abakouk mais total un film comme bato bazala besoin ba recueillir quelque chose et kusunga bango pe na ba foyer na bango. Alors le temps né natali teaser nango na moni maman Gabrielle Bolembo que j'ai sali et ma sœur na moni Karine Pala maman Karine na moni maman Nicole Bakata Sila Bisalo Kapi Bekam wana bureau abenga tonton H ya benga tonton H so moni tonton H yotika na on sait l'effort so il s'agit na tekata na teka so nini yango po mamsa ya ko jouer na ba série nzamba asunga kaka nzamba asunga na yebi ke longo na ba bakouk mamsa o jouer na ba série po sirango ya bien même ok ya bien même ok. Donc c'est ça les temps Botan notice réseau le bisa biso na conception d'abord félicitations à l'équipe technique bande ko na biso ya SB au bon remonter bosali mise à jour remontada et salami ya Barcelone na ngambo ya SB banguna bameli pema tala bakomoluka ba trophée lokuta ya mbodi kandi na lobaki ya ba trophée basaka na mbodi toche mwa mbodi na ngongi obeta kanon ba zo neza na mondo kete koko mopa kufa piquer crise zo neza na kanon mbodi et a passé et tinanga tina zonga sima na ke liboso le temps veut dire baksaka l'état de la fin so ko la film SB baksaka de la fin na suka le temps on est ngolo bagé le temps de la fin batu bazina ka bazwa neti vérité nini yango na SB o to na mambo batu bazina bazwa neti titre nini to che titre te pona komba mutu si la bisalo au côté na po ya couturière au côté na po ya couturière félicitations à Mimika Bongo wana za bureau Mimika Bongo ya lelo te ayebi place Hollande bi irano ki ala H mutulanga ya tongo Mimika Bongo na pesi bambote place ezwamio tono passé ba bon maman na maman tonge wana maman mobile nzambe kaka tuti musika nega se lombo ngayemba tuti musika Mimika Bongo na bakisi sumbote na sepe na rôle ngo par rapport ya histoire nezo kende déjà na senti que oza couleur ezaka couleur mam ça peut ça biso ba couleur makasi na mambo peut-être koloba mingi mbanga pasi fono musala yango moni ezala qualité kozala mabe ezala souni bo comprendre tonto yononga za peu important azala peu mo mayeli to sango bien. Merci beaucoup à Dox Mukendi moi si mon catalogue est bien était bien pe si bombo te place zomio na bosa na raté 12 mavungu
na niveau Angola mikolo boya za na Portugal mwana Portugal tolongoli mwana Angola Edwige Mavungu mwana Portugal pesa pe mbote na baye nyonso baza wana ba Roger Ngwanzo Motema ya Daniel Mandombo si Dieu le veut tozala pe na mboka wana ya Europe moi turu kaka tolobaki ba infiltrer bokima parce que tonto yano sa tout le monde to banango na Angola to ye wana toke lokwa be Fiji na Brazzaville ezali nango te y a pas match na moni muta répondre ngati la mama Fiji wana aloba koko cité y a pas match biso te muto tinda bango bakosa biso pe te muto lobangi ke basala ba audio ba réunion bongo biso te ya musana bango basalaka si la te masa ba bonne guérison na yo yo za nzambe ti na bosani te mes condoléances na Mireille Moukeba MK abungisaki petite sœur na ye lelo pe elekaki bien na enterrement ya petite sœur na ye donc voilà quoi babaku tu bolandi ngai tozela filme oyo je crois bozwi déjà teaser na yango premier épisode quand on est osé là parce que na senti déjà c'est du lourd maman Karine pala kozala maîtresse ya Sila Bisalu pembeni mimika bongo bongo sa biso nini bongo te biso neti ndeni bongo ba ke dox ya mukendi ku créer ba douter na télé na otongo bano sala mama mbongo bengisa ba douter basa musala to ndeni nzambe kaka tutana ote faut ba artiste ba zu conscience te ba artiste ba yebi ke Sila za grande banakala ba etufaka bango c'est ça l'émission émission zande awa place to bandia ba etufaka ba émission et pardon ba etufaka ba artiste comédien ba saka ba faux campagne ba faux témoignage ba faux accusation botika Sila tala Sila akoma na bato bafingaka bato tala Sila boye na bobozo akize mutu poni boye ko tala lelo boye mombe kotizelo ko perdre mutu loko Karine Pala toto yono lobi ko perdre mutu loko Karine Pala ogo sombe na combien pas comme yo to pese exemple aka moto mais basa ma maman auto respecte makasi moi j'ai travaillé avec maman Karine Pala j'ai travaillé avec elle nabi ba qualité maman Karine Pala na bandali wana face au Oasis na ndokende nayebi yo comment partir na travailler na batu ça va faire na ngane mte kutsa sanga na batu na travailler na lemba makambo mama Karine ola na ngaya sinon nzambe pe son âme c'est mon ami donc ça veut dire que to consommer film na biso les temps izawana baxa de la fin so pour lingo ke nango plus loin ya belaketo ok mais yepende soni c'est Sila balongola ye nayebi te nakoloba terme nini balongola ye bongo ya soni to soki racine to musisa ya soni se longwa atako bolobi nini itali ete asangoloko eloko eza te mais soko osangoloko eloko eza te pourquoi okende ozwa trophée te yo moko soit disant okomotinda bato toloba ebele te merci beaucoup à maman Kati Kanik maman Zozona Inde maman Elimbizi hymne national baba kuku na biso de père et de mère maman Fima Yemba maman Françoise tala liste moulaya ba message tonto Irano maman na ngai oza wana toujours maman Justine bambote yango yo et tobosa na ngate poser Shongondi na Canada vous ebele maman Karine Muntu c'est la famille c'est ici Lisundi balobi samedi oyo tozala na biso nyonso na Kinkole
tokozala wana babenga oni soki eloko moko boye babenga ngo soki Dubai ya Kinshasa boye tokozala biso tu wana Cécile Disundi joyeux anniversaire tokozala wana Cécile Disundi abakuke ya tongo alobi ya boire ya manger samedi ekoyinda potule komata makala ekotikala pourquoi pas tofete tozalaka te mpona kolela toya kosala baasambla ya babelaki to awa te Cécile Disundi abakuke ya tongo tokozala wana elongo na ba point masa na pesi yo ba bonne guérison na yo rétablissement et soko okebi mpe te boye mama Nana Amélia Lute kozala wana na bosani mpe te Chapelet l'artiste bozala wana ebele Faché Kalombo Soda merci beaucoup na bino nyonso consommons toujours lesbi tokozala jamais déçu bye bye